Alléluia. Liwaye ya Nzambe pe salaka, liwaye ya Satana pe salaka. Tika tembe bato mokili baza méchant, longwa na ignorance. Liwaye ya Nzambe pe salaka, liwaye ya Satana pe salaka. Tika tembe bato mokili baza méchant, longwa na ignorance. Mawana baliaka sani moko na ndoki te olobi ya kokofondre yo na mosuni soki oza mosika Nzambe se koza pembeni ya Satana libali wana yo mpe kozala na maboko ya Satana ye moto nyonso akufisa Yesu esika na ye na lifelo yeba Nzambe ntango oza nanu na bomoi tika mabe ntango oza nanu na bomoi salela Nzambe ntango oza nanu na bomoi polobi azwa molimo na yo awe baliaka sani moko na ndoki te olobi ya kokonfondre yo na mosuni soki oza mosika Nzambe se koza pembeni ya Satana sekeli wana yo mpe kozala na maboko ya Satana ye moto nyonso akufisa Yesu esika na ye na lifelo yeba Nzambe ntango oza nanu na bomoi salela Nzambe ntango oza nanu na bomoi tika mabe ntango oza nanu na bomoi polobi azwa molimo na yo awe liwaye ya Nzambe pe salaka, liwaye ya Satana pe salaka. Tika timbi bato mokili baza méchant, tika na ignorance. Liwaye ya Nzambe pe salaka, liwaye ya Satana pe salaka. Tika timbi bato mokili baza méchant, longwa na ignorance. Nanana mawa. Ils ont vendu leurs âmes, mon frère. Ils ont vendu leurs âmes, ma soeur. Ils ont besoin du sang pour faire avancer leurs affaires. Et ils ont vendu leurs âmes, mon frère. Ils ont vendu leurs âmes, ma soeur. Ils ont besoin du sang pour faire avancer leurs affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont besoin du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vendu leurs âmes. Ils ont besoin du sang pour faire avancer leurs œuvres. L'année mission au côté yama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awa na ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement
cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Amen. Voilà, Balandi Mbote. Sika Bozali partout à travers le monde. On a dit ça. Et Kokito Kouta. Une fois avec mon frère Jean-François, il faut une botte, mon frère. Que Dieu te bénisse, frangin. Amen, mon frère. Nzembo Kitoko, Nzembo Yamawa. Liwa ya Mukilipe Zali. Na Liwa ya Nzambe Pezali. De Liwa Satan Ezali, Nzambe Pezali. Mais c'est comme que c'est ça niveau n'est pas. Comment tu croyais que vous allez Liwa Nzambe na Liwa Satan? Tu bandit déjà? Tu bandit non, tu as introduction ya Nzembo non. Toi quand Nzembo. Mais ceux qui ndeki tu imbi wana donc ceux que zolia sani moko nando qui fait le be confondre na musuni. C'est ça. Donc on roba Liwa ya Nzambe to Liwa ya Satana, frère Romona Nzamba le ba ki boye. Alobi sou qui a pembe frère eza couronne. Voilà, sou qui a pembe et puis Romona ba koko na yo. Ozomona. Ça veut dire que Liwa ya Nzambe ezali neti tozomona ba te belé bazo mon naturel pèse la bien sûr. Mais Nzambe frère pour azwa mutu, il faut que mutu ana aza rassasié à vie. Ozomona. Rassasié. Voilà. Ozomona. Moi la muki ako kufate bébé. Non, moi la muki soka kufi frère. C'est ce dit bébé, c'est que botala ba parents na ye. Ozomona. So ça na Nzambe te frère, ebe ke bando ba taka quand même zimi. Ba ko attaquer même zimi. Voilà, ba mso ba bota même ndoki. Pour ba faut azoki ndoki banda na bu bébé, banda na kata bu maman. Voilà. Donc maman tam so que le cas zemi na yo pa yanganga. Oboti muto, oboti nani. Ozomona siko, ça veut dire que so mona na kufi ko kamwate. Voilà. Donc ça veut dire ba combat et belé frère et ya kana on a biso moko. Frère malobombo ka yo frère na ngai na kombo. Voilà, ezaka introduction to bandi na nos émissions té comme Bozal Kolanda biso. Voilà émission na biso. C'est vrai que zali bon émission moko to rolo ba zali ya mawa parce que ba sango ya mawa. Donc to rolo bela lelo liwa ya musicien artiste oyo azalaki batteur donc na groupe ya Wenge BCBG par le bengaye boyebi moko Sege Mignon donc na kombo na ye Blaise Bongongo. Non Blaise Bongongo te Blaise Bongongo allez tandeka ki mongo penda voilà donc atika ki biso voilà donc to lo bilango lelo point de vue à frère Jean-François Ifongue par rapport à liwa wana parce que c'est vrai que la spéculation pezali koleka moi mingi est-ce que zali liwa wana na boka mutu est-ce que zali boye déjà famille ne balobi liwa normal, naturel, donc ça n'a rien à voir. C'est des spéculations et à la terre. Mais bon, total sur le plan spirituel, pour comprendre, c'est donc il y a on a vu ça Tiki Bisso, l'artiste et musicien. Il a combo ya Sege Mignon, voilà. Donc ils a liwa d'abord et puis deuxième partie ils a liwa sikoyo. Il y a un ancien artiste comme pasteur, Zali Christian Kimbukusu, mon frère Christian Kimbukusu, on a Tiki Bisso le loka dimanche. Je vois qu'il y avait déjà 2 jours, bah nous ça qui mort là, ce qui était un peu bizarre mais à Koufa quitté, à qui même démentir que Aza en vie, bien qu'à certaines gens qu'on déranger, mais Aza en vie, bah bon qui déjà il y a 2 jours. Tout le monde qui frère naïe puis les cas qui na réseaux sociaux lobby talent n'engé ba conseiller qui ba campagne ba lobby qui sur rumeur sur le naïe finalement avec ça la crise a confié l'élo 2 jours après tout le bien peu sur le beau est passé malade donc attends le connu c'est malade j'étais malade mais je suis pas mort tu vois je trouve bizarre qu'il me après ça qui a confié je suis pas mort je suis resté en retraite parce que je suis malade en retraite tu vois. C'est normal, le corps, je peux faire 50 ans sans être malade. Mais il est mort, il est européen, et ça, il faut laisser la gloire à Dieu. La gloire va rester à Dieu. Je comprends aussi, parce que on comprend, au moins, il pas en Zambie. Malgré tout, on est à gauche, mais il y a qui est aux Zambie. Il faut que y ait un Zambie, il y a un Zambie. Ne benyo nenge pe akoto jamais abenga muto pa na ye atazum c'est c'est nenga zalite na wato moroga likolo donc la parole de Dieu dit c'est là donc comment tu que ça te oui attends mais stocker malé mais malé
présenter ma condoléance na famille déjà na premièrement la famille Mpela na famille Baséguin na ba Minaye bateau bazalaki na to présenter ma condoléance pour na Séguin to présenter ma condoléance pour na Christian Dakumuda donc petit frère na Eti Kimbokosu donc to présenter ma condoléance la famille Mobimba et puis na bateau balingaki na kombo na Jésus Christ. Voilà, merci en tout cas. Et c'est pas le but mais tu vendi na kofungola ba na Nzambe ba ko tambola na sia mokilo na kombo na Jésus Christ. Voilà, donc comme les alika la ba décès na représenter encore ma condoléance nanga donc na Patrick Ochinga oyo boyebi Zebra Force sécurité Zebra Force et sécurité na États-Unis on père de papa naye papa Ochinga a présenté ma condoléance na famille Mobimba. Il y a Bruxelles, je crois que vous l'avez dit en tout cas communiqué tout à l'heure publié donc à Koufé à Bruxelles. Voilà donc quand on est à la rapatrier na Congo parce que c'est un chef coutumier. Voilà donc il y a aucun débat na mboka comme toujours na ba cérémonie n'engue salemaka donc voilà ma condoléance na famille Ochinga Mobimba na Patrick Ochinga. Voilà donc on est allé pour la intro, mes frères, sujet de ce côté sujet, soit au ticket le monde le bas, au ticket la bokanza, mes frères. Tout bon de là, pour combattre frère, tout bien mon collègue mission, c'est l'émission là. Pour combattre frère, dans la communauté Nabiso, nous avons un problème vraiment sérieux. Notre frère solo, alléluia, frère fanatisme Isabelle. Zomona. La chose ça bat tout le monde, battu de monde a fanatique, wana otobenga ba fanakuiti, de ba fan et puis ba comment na kuiti ya batu na bango, ba kaka ko kumisa batu frère. Ba ka pona ko kumisa batu ko sanjo la batu, si on ba l'homme noir. Frère ba koko na biso bazara ba esclave, frère. Ya on a comprendre raté ni mindele frère bazaki na ba koko na bango. Et le quoi vraiment na bête la ngo c'était. Dile ba koko na bango frère, ba longo ba mboka na bango ba kititi na bamboka na biso ba beti ba koko na biso frère ba buki bango ba maboko ba la sakane ba violer bango ba expatrier même bango vous mona donc ba kena bango do ba tia bango na bazo musalo bina ngao ka bango ba na minduki bon biso siko to minduki te poani po bango te bagi ba koko ba to bango créer ba minduki bango bando créer ba nini balance pierre ba flèche vous mona siko voilà mais siko ndeni ka vous mona frère siko omoni makila d'esclave wana frère ya moti le tozara nango ozomona mutu mususu po azwa vie ikala na yoka ngana batera ba relation donc vie na ikala na batera ba relation vie na ozomona donc ozomona na ba langage na mbo na biso na ba relation batela relation donc non frère relation avec Jésus-Christ frère mundela kontaka na ye frère biso dans ça tout le monde même étudiant bazoya ozomona donc ça veut dire il travaille il gagne sa vie avec na musala na zosala akosomba ndako akosomba quel de fait ozomona c'est ça donc mais biso ozomona facilité voilà mais biso ozomona kana sima moto na sima moto ngamba moto zoba ya moto okoboma moto pona moto kokumisa batu yango na politique na biso frère histoire vraie frère bazo baby samboka bazo tongate frère bazo sala ba métier te ba misala te ba école malunga ya te batu yango moni batu lelo to na to ya ba illettré eza ibele batu na ba réseaux sociaux bango nde bazu les devant zomona bango nde bango ko finga batu pona ba musicien ko finga batu pona ba politicien tu sais pourquoi parce que baza intelligent te baza na ba argument te baza ne loka ko défendre te c'est ça yango tout le monde na ba réseaux sociaux zomona et puis ba musicien batu bongo ba na bango poto musana ye ko finga tu veux ba miso bazo matamama na ba concert na bango ozomona frère c'est terrible yango frère tout le monde frère tout bunda pas ma frère tout buka ba micro to sanga blo osele be mission frère to benga mokolo mission frère so vous allez effacer bien aimé toujours attitude de prière mokolo mission ko te ya bano ya ye bien aimé racheter les temps car les jours sont mauvais au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci soki yo te papa nde tozawa pilelo tala makamezo le kana mokili papa bato mabe bazu les devant bato mabe baza ko boma batu pona ba succès na bango pona ba pouvoir na bango pour s'enrichir papa na ngai la bano ya yo nzambe papa bakoma bangamba papa na ngai yango zo tinda biso to la musabano ya yo papa yango biso to zali effacer papa yaka côté ya bano ya yo molimo santu nzambe etondisa bakati na biso frère lima tuna ba question malamu ngapa na répondre malamu to za la spirituel papa pote bano bakangola ma papa na ngai na tiki frère na ngana maboko na yo batela libota na ye papa po musato zo salo papa eza kwanga te bato misala mabe papa basala ba incantation batinda biso ba flèche papa
batina basanga na butu contre biso contre ba famille na biso papa balinga to exister te papa heureusement yo zali nzambe papa to kokufaka mukolo yo kolinga nzambe papa ya ko tia bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, Ningana, soyez dans la joie, bien-aimé. Bandeko Yabino, on est là. To loba ki na bino, nyonso toko mona, nyonso toko yoka, toko bimsa na poisa. Ma kofi, bien-aimé, te bino soko betango, bien-aimé. Ba ko betango te, ba temlo na ba maître. Alléluia. Ba même ba brigand, na ba criminel, ba bomaka ba tout bien-aimé dans le Seigneur. Ba bomaka ba tout ba to misala mabe, ba melaka makila frère. Yo ba linga te ba dénoncer misala bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma kofi, minduki bambeli tukubanga te tona mission na biso okangola mayozo la ngai okabona na bango kozala su warrior te kozala su golwa te o spiritas o kofifil o sukinini bima na biloko wana eza misala na satana onga mona wenge obela takobela c'est partout na biloko wana bazabana na satana mission na bango bagadara ba âme pona bango bien-aimé dans le Seigneur lande misoyo au côté ya ma au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc merci pour la prière, mon frère Jean-François. Alléluia. Toujours rapidement. Na biso sujet zalikaka sangoya mawa mais awa toujours comme tout ça déjà émission plusieurs fois. To profitera na occasion boye pour la roteya parce que makamba roteya mingi za la kati awa. Amen amen amen. Makamba roteya ezali ebelé à travers donc sujet où nous allons développer lelo awa sur DC d'abord il y a Ségué Mignon, Oyo artiste, il y a BCBG, chef d'orchestre, il y a Nawenge BCBG, il y a Jibem Piana, voilà, à Tikibiso, Bomonaki, Bolandaki, histoire de Bolandi déjà, voilà, il y a un simple accident, il y a mon kekaka, qui a guidé mon tout pour garer, on a épekaka, tout y est, on n'a pas compris que tout a tout y est. Pota la moni pota mais terrible. Il va passer du monde. Ça dit que et puis après bon voilà pota moyen et cicatrisé parce que c'est pour ma santé pour le diabète. Il y a même de profiter quand le black quand même diabète à mouké. Profiter et puis c'est dans l'île, dans l'île. La Koya les sous tout ça une autre émission sur le diabète parce que ils ont des maladies moko oyo aluka boye bango ekoboma ba gene ebele na mikolo za boya parce que ezali maladie moko silencieuse tant que kota nazo boye baté comme bato ba mingi na ba masanga za la ba sucre ya kosala te bato ba melaka na Congo la Kinshasa terrible ça que ba gene ebele bo na problème wana ya diabète donc liwana ye na ndenge tout mon dossier médical ils allaient d'abord diabète parce que pota c'est ça là qui dans le couloir ils ont belaté bah même rapidement en Inde bah katier le colo mais pota kaka parce que diabète on n'a pas maîtrisé diabète puis jusqu'à ce que et comme même na liwa et puis même dans le monde également et puis la problème diabète c'est la même chose également donc ils allaient un problème diabète bah jeune belé bon un problème voilà alors frère comme la lobby accident ya mouké et même ça dit que normalement c'est banal parce que c'est l'homme qui quitte comment est-ce que quand accident moi mouké imagine nabiso oyo ndeko nabiso Ségué Mignon na liwa alors frère tu m'appelles qu'on décortique mouké you la mignon soana frère alléluia point de vue les années na liwa ya Ségué Mignon artiste et musicien voilà qui vraiment bien en bon terme na ba nyonso donc il était vraiment bien donc na ba nyonso pour le banini point de vue nayo par rapport donc ya liwa ya Ségué Mignon. Merci mon frère pour la parole. Avant de répondre à la question nayo na nga ki na le belano 3 personnes. Voilà, très important. Il y a liboso na le bela Mosaka. Mosaka, oui, na le bela Mosaka. Mosaka ayiba yango te soka se repentir te a okeli felo. Mosaka okeli felo soka a se repentir te pourquoi no bibongo Mosaka alingaka mona na sa la musique te. Mosaka aloba musique ba bomaka batu. Moi à la musique té alingaka te mona sa la musique. Blana Mosaka, blana mavuzi. Blana wana des frères à la musique na têtu mais Mosaka lingaka te mona sa la musique. Moi à répondre ye. Aloba donc yo lobi musique ba bomaka batu. C'est que batu ba kufa na famille to boma bango. Pour yo mtoza na monde la musique. Au monde c'est comment on a répondu mais au monde na wana kaka kukumisa jibe kukumisa bo moté ko le mama jibe ayo finga yo mais pourquoi lingaka mona beta musique té so comme la jibe zo mona ko zoye
so bina wera zo mona ko soye mais o linga kam okoma ko combattre moi na wana até concerné abeta héritier pas beta même date oye ko critiquer moi na yo nzoko bi ke ba musique ne beta ma ba fara pose succès fond di ma fara alors tant réussite wana ba racharango t'as eu danger nango en fait yango na bité ayebi yango mais atika jiba beta ba fara jiba beta ba fara na ba wera na ba fikine ba partout na ba conditionné mais yandi maki yango parce que pour JB, moi c'est pour JB azan ndeko na yete, JB azan mona maman na yete, azan mona papa na yete, donc il s'en fout de JB quoi. Ngana lia na ngakaka. Ta lelo azan États-Unis. Zo mona siko, mais ya mona na ngana lingité. Papa tricage za makasi. Oh moni siko. Triquer moi na yé. Mayozo na na yé. Pas que moi n'étant sûr que le simba qui ça ou l'excédent sous pays moko. Moni, vraiment Moussaka, il faut se repentir. Il faut se repentir au sopo koli, libara makambozo le bat. Au commissariat, donc, la chose est son contraire, quoi. Au commissariat JB, entre deux, l'igué, moi, non, c'est la musique, et puis si pas, c'est si mawa. Vous allez frapper un jour et pas un zambe. Quand on a eu deuxième personne, ils allaient Bogis Bompema. Bogis Bompema, la personne, moi, c'est un mbote. Ali Misangane, Maramazo, dans le bapo, nayo. Bogis, oya, naba tandoi, naba tandoi, kewa, oza, koloba, oza, un zambe, au bon moment, motema, makambo, kili. Mais Bogis Bompema. Au ligne, na yo tali na vidéo oza même prêt au bunda pour na JB. Yo mutu soi-disant un enfant de Dieu. Yo mutu soi-disant un converti. Attends, va bien fait au Jiba ça pour l'instant. Frère, ce que tu as dans la Bible, au moment Nzambe a permettre corbeau à l'Essaïli. Babé en la volonté primitive. Nous avons la volonté primitive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi la volonté primitive de Dieu? C'est-à-dire que Yozo sali sabatu, frère, mais Dieu n'a pas besoin de toi. Nous avons besoin d'utiliser pour la banane. Il faut qu'il y ait frère, tant au kabela rabatu. Est-ce que Misano est un Nzambe? C'est ça. Vous avez ce Misano est un Satana. Tu as la volonté primitive. Donc, comment toucher ban Nzambe, au monde de mon Nzambe peut poto, au monde de laisser mon Nzambe, mais Dieu n'a pas besoin des autres corbeaux à laisser qui Eli. Nga kofa za vie nanga. Mais tant qu'on fait ça ramabe na yaka pena na TV na zo le belafie, mais au moins la vie a mis sa fiche ba mission na atepenga. Alors quand émission atani kombo nanga. Pourquoi? Parce que JF a le belanga vérité. JF a sa flatteur ti. Son a seli ma JF akoya. C'est ça un petit frère ou un grand frère. Vous avez mon frère, mais yé, soi-disant moi en Nzambe, abandi ko kumisa JB, donc JB soit salika ramabe, yé pour les amalam, pour les JB me met na poto. Mais attends, on t'attend mon frère. JB me met na poto, tu travailles chez lui. Frère, tu as mis ces bassards dans l'orchestre, frère, à cause de la peau, bah PC voiture. Oh, à ces peau, bah PC ndako. Mais attends, tu n'es pas intelligent. Mais ceux qui ont photo normalement, frère, dans la télé, on a morobo, on a PC Mbote, Jimmy Yaba, n'était so ybié. Azara guitariste Nazaiko. A beta histoire moraloba, aïba mondelma en beta drum. Asalaga tourné, bazoika na tourné na Johnny Hallyday. Frère, asalaga tourné à Pamba na Johnny Hallyday. Après tourné wana frère à Somba. Immeuble, à Somba ba café, à Somba donc vieux changeable na tourné quand ça na Johnny Hallyday. Vous avez mon frère. Donc, batona ba l'idée, ba kosarabino bogis. Tu comme na poto zo fungara mayelete. Ba droit d'auteur, banze bobo sala makambo belé bosa ezapona bango, ba générique ezapona bango. Na ba concert na kini ba futa rabino combien. Bango za ka cacha combien. Vous avez tant ba tourner na poto, ba pesa bino ba combien. Vous avez mais il y a zo caché à combien. Mais bo fungoma quand même. Vous avez mais au mona bogis, likamwa JB ayaka mabe, on a ça la sport, bogis. Un grand sportif. Ce qui a scellé une semaine à sous-sporté, ce qui a bunda, bah au bétail. Atteint un footballeur, soit s'entraîner le sauter, bah au bétail. Ça fait que le gang on a ça la sport, frère nangai. Ngana kutalon comme ça pas sonant diata bisomi balé cabo. Est-ce que vous kamna ma ko forme bunda nangai? Oui, à la problème. Té, à la problème nangai. On a problème nangai parce que yoka azol bazam azaya Jésus azaya biso. Mais comment on a défendre JB, il y a le gars ça prêt bunda. A bouta pour na JB, à ça prêt. Pour na Jésus-Christ était mais pour na JB. Tout le monde va passer ça ma belle. Au sommet na boki ça y est pendant azo dénoncer pasteur moko. Jamais JB kaka. Pour l'histoire moko JB me met na poto. Mais on t'a toi, au sel de la JB, au tia banzembo, au pesa banzembo. C'est un bon point ça l'album aussi frère. Ouais l'album. Ouais l'album. JB pesa animateur onani Bill Clinton mbongo. Ouais l'album. Frère, mbongo soloka. Au sein de l'autre moko te, il moko jiba bimisa, misene abimisa.
Alingaba ba on a sala bana te po ni po bike ba to na to aso be to na bango. Ba bogis to na so be to na bango. Donc 3 personnes je connais bogis. Donc bogis eza mise en garde na pesio. Sozo connaît makambo JB ko kotela JB au mona na nzela nayo. Au mona na nzela nayo. Na biso na kombo na Jésus Christ. Le libre à côté les frères. Non, il y a alobi amoko moni sankara côté la wera équipé biso c'est un païen. Mais il y a Jésus Christ. Vous avez loba zala vérité, zala na vérité. Ce qui m'a baisali, il y a ko ma baisali. Jiba tant maman nan tuke, moi j'ai boki dans réseaux sociaux akimi. Tant maman nan tuke bimi akimi. Voilà, donc ça veut dire que bango ba yaka kaka donc baza ba fanatique donc frère, ba fanakwiti. Mais ko ke komba Jésus Christ, komba et puis nzamba laxinga ke bogis oza mutu moko ya ba conflit. Nzamba laxinga ngona butu. Oza même na conflit na famille na yo. Bon, frère. Voilà nzamba laxinga yango. Ozomona et puis bogis nazo biso véritable so mona ngo pamba mais nzamba ko frapper na niveau moko sozo sakana na kombo na ye. Parce que nous avons nzambeti au lingane nzambe mingi pour soi disant ba famille ba sambelaka mais oza un pied dedans un pied dehors le banza mezo loba so oza ni chaud ni froid yeso bini ako vomir yo alors keba nazo bisa keba na kombo na Jésus Christ. Troisième personne ezali Denis Lessi, un faux serviteur de Dieu, un charlatan, a profité kana makambo ezole kana mokili ana ba prophétie à lokuta. Na oka le bio dans 5 ans ba misebing ba kokufa mais ce type est malade frère. Et pour azo ba bongo. Frère azo toujours les gens sont malades. Ozomona ba alors tant wenge ya comment tant wenge ba sangana ki bango nyonso ba betaki biso tout monaki quelques-uns parmi eux bazalaki na santé bien té. On a vu ça. Il n'y a pas mon accord à Imbalmoko, Kalaning était mort le bango kufa. Til le mot kufa n'était. À mon accord à la santé, elle dit ah, Oyazobela, Opazobela, n'est la moni bango baroumelate. Mais bango la bazana bango, faut prophétie, il y a le kuta. Ozomona, donc à la cambo le kuta, netikoyo, à mon, tout le monde dit sikoyo, tu es bien que batubele, bas frère, batubele, basana, surtout ma problème sikolo, batubele, bana, ma problème, voilà. Voilà. Et puis, à mon baki souffre, et bele, bakunda basuka, et bele, bazo lâché. Nazo vérité belé bazo lâcher sans on lâcher dia bazuyo tabe bemi bazo ko so salate ozomona alors ya ça comprendre ay na professionnel lokuta ozomona Denis Lessi n'est pas de Dieu mais botela ka Denis ninga lataka botela ka ndenge na ye il n'est pas de Dieu même bogis bopema tela ka ninga lataka frère azana no na mokili ozomona alinga ka nzambe po banga liwa bogis banga liwa ndalinga nzambe mais sotel elateli na ye façon de parler, le lengi naie, azoma nzemna badulos na une mission. Frenga n'a pas nzembu wana te frère. Moi je suis de Jésus Christ. Nga na mo nzembu nzambe parce que nga na za censé dans le belande Jésus Christ. Parce que bengo serviteur de Dieu. Vous mon frère. Et puis nga na zali frère, nga ba jibe ba wera ba fali ba tout ça wana. Ba ça problème ngate. Fali c'est mon petit à moi, fali petit nga maman fali à lambanga na lia. Voilà, c'est mon petit. N'est-ce pas que na linga ke makasi pas linga makasi. Vous comprenez? Mais ce qui a sali mabe, n'a quoi aussi sali mabe. Ce qui a tomboka tomboki, mais n'a pas aider. Vous comprenez? Pour un jour a hérité beaucoup de l'écolo. Voilà, n'a pas été que non pas un petit n'a non, n'a besoin de mon a été. Soit personne n'a besoin de gangue là. J'ai pas besoin de son argent. Mais tu vas bouger, comme ça, j'ai pas plus mon c'est malheureux. Tu vas Denis Lessi, vous avez besoin de plus de bongo, pas plus de bongo, ou misaka ba musicien, fallait plus bongo, mais vous êtes serviteur de Dieu. Ba mosaka wana, tina âge na yo, obinan ko, osana poto, na ke zo kene bakayo. Alors, sala musala, millier ça. Et puis, au qui m'appelle pototé, ça musala na yo. Voilà, au nous comme on le belajibé. Attends, le voir dans les États-Unis, au qui minuté. Voilà, ba fouta combien ba no fa na pas jibé wana. Combien combien vous avez alors je te félicite on dit que aux États-Unis alors salam sala profiter voilà donc on a tout frère 3 personnes on a été mis en garde ce beauté tembe na ngai ngaza nzamba solo boko mona nzamba ko frapper bino tozola la kulamuka batboka nga parti oyo pona 3 personnes on a le bédo na kombo na Jésus Christ. Voilà, donc rapidement tozo kota la sujet na biso sujet liboso ils allaient sur le décès de Ségué Mignon de la Tunaki parce que ce qui a
tout le bilan parce que sur le là déjà on avait une émission dans l'une des émissions je crois que va topé ba komelinga ngobele frère chef aloba parce que on sera message mon la famille pela et ça bango attention esprit de mort ezali blog belé et puis il ça Alain Pela dans une des émissions parce que maintenant retourne dans l'émission de belé il ça Alain Pela a qui nous récupérer frère naye Seguin Tembe na Jimé au Senga récupérer voilà donc ils a biloko lobaka la mission na habité la na neni mais c'est une dans une émission voilà ils a biloko oyo lobaka déjà alors frère maintenant de c'est à Seguin Mignon point de vue na frère na ndenge observer na ndenge moni ndenge bandaki likamnae yo lobanini spirituellement parlant frère on a versé pour ceux qui ont otanga dans Apocalypse chapitre 12 on a versé 12 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre donc biso pourquoi yoka et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. Donc voilà. Donc ça veut dire que malheur à biso bato dezana mokili wa pambate diable babouaka e awa. Na banana ye o babenga ba ange adorable. Les anges à cause de l'adorable était. On adore que Dieu. Quand on dit ange adorable. Ah mais pourquoi bazongo? Les anges adorables. On habite sur bazongo par hasard ou bien ce sont des anges adorables père o bakitana Lucifer. Pour baser belé balaka banzoto batu frère. Alors ange adorable pourquoi benga ange adorable alors? Manan. Pourquoi benga ange adorable? Que bon le bami pesa bazaba ange adorable. Ah pesa boka bangwa. Boka bangwa. Or ange c'est Dieu qui est adorable. On adore que Dieu. Même ta femme, tu n'adores pas ta femme, tu aimes ta femme de tout ton cœur. On adore que Dieu. Mais quand on dit les anges adorables, il y a et si ka confusion contact na makamwa nzambe. Lucifer ngazo place ya nzambe. Na ba komi ko adorer. Pour ça ba pesa que ministère ya ko yemba. Ya ngomoni ministère ayo apesa na batwa. Ozo mona parce ya za na ministère ya ko yemba. Oka ya zumba kitoko. Yo ka voix Lucifer azakati na ye. Ozo mona frère. Il naturel pesa les frères. Na boité. Mais kasi eza ndengeni nzamba pesi yote. Mais c'est na kozana Lucifer ye pa na yo ali. Après ce makambo belé nzoka ne donwana po Lucifer akopesa mutu donti quand on nzamba pesi yo tant ça ignorant ye azion sikoyo abakisi ba makambo allez ba comme ko utiliser yo pour pesa ba âme c'est ça en fait ya moni awa nde malheur abiso toza mokilo yo omoni nde obi liwa ya ndeko na biso na landi bato belé ba lobi frère moni to na nzembo liwa ya nzambe zali liwa ya satan bezali osomona ça dit nzambe frère pour akolongulo na mokili bongo te ozomona nzamba lobi bato bazana yeniti ba biso boye abibo moto to na biloka pembe boye eza couronne pesi biso tozomona ba koko ozomona frère donc ngale ndekuno na solo bano awa donc dans quelques jours na comme na 11 koko dans quelques jours na comme na 11 koko ozomona frère donc c'est ça frère. Donc bimelo linga mokili eling esingwa mokili bimasuki ya pembe mema bakoko lutumba embango uzomona kasi maloba nzambe te kasi bato basaka bato nzambe satan dazo récupérer bango po basalela ye uzomona frère donc ça veut dire que umona jeune ndengwana akei ndengwana et puis si passe puis si mawa uzomona liwa moko bato bakamwe liwa moko seli bato pasi uzomona bato baleli moni na même ma collègue na ngama musala donc Roli Mulumba na pesi mbote mobala mama Salima wa linga ko pe mingi frère Roli abi nga frère chef na talib na sege no ki passe na motema tozomona bon so yon son no bela bato BCBG frère tout le monde bango mingi bando le kana ba émission même Bogiswana même Bambusaka tous ces gens là on a solo le lelo il va bien mais vous avez souhaité que moi na bato ce n'était plus la même personne. Ah, au moins, t'es pas besoin tinda bango. Mais bilo yozo besoin nzambe. C'est ça frère. Ozo besoin nzambe. Pourquoi ba discours andengwana? Elinga tona moli ata ba photo wana no ki passe. No ki passe na leki na kanza na pesi mbote leki na kanza. Ozomona wana leki na biso tozala na ye. Ozomona. Vraiment courage à toi mon petit. Ozomona. Boyemba ne kutu me bosa église. Non to ça la clip te mana kanza, ouais to ça la clip. Voilà. Ozomona. Et pesi passe pesi mawa. Omoni donc ozomona que même kanza azola nanga ayebi yemoto solola ayebi ke miziki eza mambakisi abeta pe makambo ebele ya miziki kanza ndenga zala pourquoi alinga to koyemba te même ta koyembela nzambe to yemba kina alinga kiatati abi fina lingi suma kama miziki yote voilà même Alain Pela tazola nda ayebi ke miziki ya mamba soloka ayebi ya mon frère omoni Alain Pela tika wenga plein succès
ozomona ayebi frère ayebi ke ba makambo eza makama mabe ozomona donc ça veut dire liwa ya frère na biso wana ya jeune frère na biso pesi biso pasi ndenge olobi pona pota frère omoni olobi mamba diabète ndenge biso nzambe akoboma mutu bongo te frère non batu mingi okufa ndenge olobi wana batu mingi bakufaka au jeune au bébé frère soko tali ba parents na bango bazana misala mabe ou soit bazalaki musika na nzambe satan ye a récupérer mwana na yo omoni satan lingaka ko récupérer nanu zemi na yo nzomona yango bandeko nanga foko yeba nzambe surtout tant on a zemi foko sambelaka et nous libumu nozo sambela pourtant on tambola tant de kazo monaka ozana libumu akokota même na libumu na yo c'est ça donc il faut donc le bou yango bouti bana msu bazali awa kotia batu bambeli mwana moko voyou mwana ko beta papa mwana ko bimana mama frère atayu moko ozomona obota mutu to bota mutu te ozomona basala nini na zemi wana mwana msu azaso bandiko finga para na ye hotel bi mais est-ce que c'est normal ozomona obota nani ndiko zolanda ngai moto na nzambe aosolola osilikate zo de délivrance ozomona soki ezalaki yo finga ba para na yo ere yango zo délivrance pour ça na misala mabe po papa na mama baza lokola baza te me baza lokola banzembe no yase ce moment là au fino ko bongate yebe ko bongate voilà ozomona pa yinta tona mokili c'est ça malobombo ka yo papa amen voilà mon frère donc quand ningo au lobby mais finalement au lobby awa bon pour la yo il y a les clarté, ça veut dire que c'est quoi dans le milieu musical, c'est comment pas observer. Parce que bon, d'abord préfère aux alatés, mais préfère la rater. Voilà, donc comment est-ce qu'il y a détaillé parce que bon, nous on a vu, ça dit que tout le monde qui a un problème de diabète. Voilà. Parce que bah tu as un problème de diabète, sur les amakasi, bah porter ça difficile pour aimer là. Donc il y a vraiment ces soucis là. Amen. Mais dans le spirituel, il y a ni dans vraiment détecter. Voilà. Na kati ya situation ya liwa là. Il y a on a autant à verser moko. Dans 1 Pierre chapitre 5 et on a versé 8 à 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bénémélanda verset oyo. Soyez sobre. Donc ils allaient sobre. Veillez. Donc ils allaient veiller de nuit mais vigilant. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez mon frère. Yoka. Résister lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Moi, je frère. Donc, je ma piège à Satan. Parce que Satan, il faut dévorer. Satan, il faut mettre la maquilla. Ça veut dire que il y a frère Nabiso, Ganaza clair, frère Liwana, et Zaliwan Zambete. Liwana, Zaliwan Zambete. Parce que mon Satan, a coupé sope frère, de Kakuba que le peu diabète. Diabète qui ndoki ezali, sida qui ndoki ezali. Ozomona frère, diabète ya kindoki ezali, sida ya kindoki ezali. Et là on est sur spirituel frère et qui n'a pas la spiritualité. Ozomona, ngana zolo bayango, les qui n'anga kanza c'est parce qu'il y a bisaki ngaite. Ce qui les qui n'anga kanza bisaki nga vie ndaza pour te coûter tozarana yonayet. Voilà. Si vous avez un vieux, tu as un séguin, boy, ngakuna za so na komi na end to benga yo. Uzomona komi na end frère, o bengi ngai. Frère, à téléphone, yo simbié, to petit prière parce que esprit ce que baté mutu esprit na ko ki ma peka kan esprit. Et ki na batonga te. Non, qui va la bakisité, non, na spiritualité. So boké nango bongo esprit bimité, ah, wana soueza malade msou. Nga limia. Nga na lobango déjà. Mon ba musicien nyonso. Oyo ba beta na ba orchestre wana, frère ba sambela. Pas baté bako lia o lelo, mais au koufi après quelques années. Voilà, bako lia o lelo mo koufi après quelques années. Mon te soka signé pacte na pas à Satan, frère. Il faut payer sa makila. Nga ndeko no frère JF. Pour dire bazar le kuta, bako sakanga ite frère, nga bese nga fana pesa 48 personnes. Tant bazo nga ba initier, nga problème ite, o mona kaka, so kufi 3 jours, ndoko le kuta, so kufi 3 jours on a frère et sili mbala moko komi diable yango papa we mbalo baka ba pekisa moto alingo kende. Kasi sa keite, bala bakanta ko belaka bolingo. Non pas bika komaki na suka. Ozo mona frère, ba meke jason tu ba komi ko komaki na suka. Mon frère, parce que ce que c'est triste, Batouana, Baza sans pitié.
na bato bo finga bato au Gaulois au Lorio au Sukinani boza ba perdu boza ba fana kuiti et puis mingi frère baza bandoki bazo soutenir bango pamba te bana besoin ba âme mingi ba fana kito mona baza bandoki ozo mona frère oboti mona za warrior c'est un enfant maudit ozo mona frère c'est un enfant maudit mon frère donc bato on a tout les bato oyo majorité baza bandoki frère bazo nga so ba âme faible balanda bango comme ça ba boma bino pour ba conseil bango bato kufa bayaka to bayaka na musela bakoza nini ko dépouiller bato ko mabala na yo ko santé na yo ko boya c'est ça mission na bango yango wana na kombo na Jésus Christ donc pour te dire que liwa ya frère na biso ezali ya nzambete et puis frère au monde orchestre on a poko ma chef l'orchestre il faut ba makambo ya orchestre chef d'orchestre et puis tu peux mingi frère nous le bakawa chef d'orchestre BCB alors et puis tu mingi ozo le bawa o batu ba nyos balinga ki sege lukuta bozongela ba vidéo ya kala boko mona majorité ba mise ba longwa BCBG na komboka ya sege balinga raité et puis la batu msu ba sepeli na mona bena shai ngenga leka lobake batu bi so botala ba vidéo boyebi aleka kenda ko senga jibe mbongo mutando bela entre maman na yo mona na akimenda ko bela so pa kufa alo bela grave jiba no baza na mbongo te mais na poko na butu asombi sans champagne pour l'anniversaire à Ségué et le gouvernement la sur orchestre au mona bato bele ata ba Eric mente bato bele balongwa pona Ségué ezaka lokola pona kakol pendenga za na besi na maison mère kuna bato bele balongwa na kombo na ye. Voilà, vous voyez, net yepe kakola zana yepa simba biloko ya orchestre. On ba drummer na drum ba simba biloko orchestre. Vous voyez, voilà, et ça makambo solo toujours ba toujours dénigrer mututé, toujours délivrer les bateaux. Alain Pilaper ko contredire ngate avec le ba makambo ya solo. Omoni, pour on est ko ba makambo ya Alain Pilaté. Pour makambo Alain Pilaté na yo vandia onanga to yibi makambo Alain Pilaté. Muta benga biso pena pi mwana mwasi azalaka na libala ozomona ce n'est pas de ça bana za frère na biso to ko dénoncer était za frère na biso za frère na biso et za problème na yete to lingaka mingi. Moi j'aime beaucoup Alain Pela. Moi j'aime beaucoup Alain Pela ozomona moi j'aime beaucoup Alain Pela ozomona donc ça veut dire que toi on a problème Alain Pela donc ça veut dire que menabika Alain Pela dit que moi mato baiser à solo. J'ai fait ma solo musique et ma moto. Voilà. Ah bon, en fait, le problème c'est qu'on doit battre, c'est vrai que ça, c'est pas l'équissier, ou bien bon, ça on peut pas aussi savoir aussi, donc. Bon, de toute façon, BCBG, ils ont aussi des frère, ils ont biloko na yemo côté. C'est quand est solo moko. Frère, ngazana ami nanga moko, au lolo baza ko accuser ki abomi Ségué. Gidel. Pas la poste à chef de. Voilà, Gidel Nengazawana. Gidel, normalement c'est mon petit frère. Un âge, mais ami, tous à Paris. Bon, voilà. Gidel a bêté la maille, frère. On a coutana na Gidel. Na munaïba makwanza na nzoto. Gidel a yebi sangai, frère. Bazo boumi sanga na orchestre. Gidel, on a le peur ngapé musicien, yepé musicien. On a le quartier latin na salle orchestre nanga, na zaki na rendez-vous na hôtel moko bongo zaki na makina hôtel wana. To na yazo le sanga chef tala do bazo ngaba lexanga na mouvement, asbetelanga masolo Gidel azo landa ngai. Ozomona. Donc ça veut dire que na orchestre na baboka na ba maladie, na orchestre na ba lukanaka. Ozomona. Alors pour okuma frère chef na kati orchestre, frère, il faut président à initier. Pour me combiner mutu moko. Ozomona, yoko na biloko musuite na orchestre. Non. Ozomona. Psycho osimbi mouvement. Il faut que la esprit moko. Ozomona. Mutu même na ba quartier la te. Oh toi les cas chef, frère, tala kaka asimbaki. Pour akopé so oko trahir. Oko trahir. Il faut vous l'esprit moko. Mimba beaucoup ça kosa. Ngako to rien de ako aibi mobimbo nota cho chef na e. Bosoza pour batina ngana yebi na ba orchestre na yebi ko fa ko atine pe mutu kende pa jibe kende ko sa koza danseuse kende ko sa ko loka ki musicien ba jibe ba batindaka
biso na lobango ko faso pekisa ngai abi petit na kolinga mosi na répétition te kolinga mosi na poste ayebi po batinda ka bato na bato akufa pe bayaka baso pekisa nga ozomona voilà tolo quand même le solo carrément pas tant ayemele ko finze bo batinda leke moi ça pese ba mbongo ba pito nga so carrément pas tolo so carrément pas voilà donc frère monde les monde moko diabolique ozomona eza monde moko diabolique nga tango cellulaire akufaka bi cellulaire animateur ya tango cellulaire akufaka frère na landa journaliste moko na boss na kombo na ye na boss na kombo journaliste wana na Kinshasa aloba penza donc adoba pour JB mais ça yebake so alobi bêtise eleki ekoti mbala moko aloba boye alobi mongi cellulaire azaki na vrai soldat ye penza aza bajara bato ceux qui babi pesa maman apesi pesa mwana apesi aloba yango moni siko na musique wana donc pourquoi ta frère combien balekisa bana na bango combien balekisa ba parents combien balekisa frère ozomona donc yango mwana ya mosaka lobaki na mosaka yuzo pekisanga na koma musicien o kuna babomaka bato c'est que bato bakufa na famille to boma bango yango kuma ko voyager po bando voyager pété c'est nous normalement ko voyager ozomona siko et puis si passe puis si mawa donc nga mutu to côté la bato neti wenge frère moni wenge wana baboma ba camarade na bango wenge musika baboma ba camarade na bango baboma ba membre famille na bango wenge ozomona baboma bato ebele bato ebele bakufa na bapoto awa wenge mteboma bango même vivre la musique bato ebele bakufa na bamikili awa bandolanda bango nayebi bato ebele bakufa frère na bakini koloba kutu te nazomona bafana kwiti kwa kokumisa bango frère ngalo banazote mona nzela pina mutu motu msinga pona mawa mise to bunda to kubunda kitoko frère ya solo frère ngoso ko betingeza ngo problème te ozomona menga na bundi pona Yesu bunda pona papa wemba ozobunda mozotela tabana note ozobunda pona Jibe ozobunda pona Wera ozobunda pona Fali ozobunda pona Fere mais tu es malade ou oza sorcier yomoko parce que bato na bazo sala mabe bazo boma batu frère bakina ba morgue basala ba relation na bakoto bakufa basi na bango bakina kobima na bato bakufa na basala ki lesbiennage na basi bakufa na banini yo yebi makaba benga so bazo exception bato morgue toi tu sais so bito lo bango to tanga bakomeza scandale basi ya bato wana alors yo yabo bandi ko komisa musicien o bandi surtout sauter na TikTok o mona ba sala ba challenge ngabitela ba malade yo frère mais je te dis vous mon frère minga basa batu bakufa bandoki frère bazo matisa ba matisa ba mission na poni po bato ba faible d'esprit balanda bango bazo ba vina bino yango bien me kangama na Yesu mokilo etu na makama mabe racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà, donc on le pour la Judel, parce que les macam pour la yose, Judel peut être responsable. Non. Judel à cause de la frère. Na cause le mot quoi. Ngato na côté quartier latin na yoka histoire moko na quartier latin. Histoire na yoka ka ngana na kotanga bakombo na kotanga bakombo te pardon. Histoire na yoka ka ils ont un musicien moko. Azo yemba miko kangami na mbebo. Panga zoka avocat frère, mbalamo Kofi. Atali mise sabi tika eko, mise pe longo mbalamo. Mikolo, ozomona frère. Ça veut dire que pour le baké orchestre eza ya mutu alamba orchestre na chama kamnaye. Soko ina makambo no ko beta poto. Seguin azalaki pire petit à JB. Ça dit pour yo ozwa Seguin faut son nom JB. Pour azalaki même esprit. Au monde makam. Donc, makamba Jidel bazoloba, bako c'est la Jidel. Ce qui Jidel a l'équipe Seguin, c'est que JB mtalingi ba Alexa Seguin pose en place. Mais on était sur ce comprendre. Par ya ça le gourou. À lamba orchestre naie. Oh, biso de batu misusu frère avant de penda boye na quartier latin wana ayiko luka Kofi ayibi ko lote ba yo luka ite, mais c'est ba garde mutuma zoya ba ko tate. Ça comprend les gens. Petit ayaki na ba plan, ba essayer na nganga kota pesa mbote. Office amonaki to beta concert moko bandinga na quartier latin ba yebi frère inter to beta concert inter frère to comprendre te ko faire le ba penake madiluso ya mata podium ti mo moni wapi
à l'autre déjà ma dit pas ba bloquer na si voilà ba bloquer na si oh yes oui ba bloquer ba mettre ba bloquer na si ça ba luka kenda toujours mon frère donc ayeba ki donc frère ba yebaka zomona et puis dans le bara mingi tant ba conseil ba zara mingi ça peut bangoté yango yo au kamwa na pesa ki mission Joana za ingrat na sombele bilamba tant ki tourner na kina kipenga te yeti yo mona mona ba lineta ba noir ba bébé so tali mission ko mona mnaki yeti diabulu penza na tanga photo moko ya pef dadiao yo mona que 2 personnes pena donc mutu mo côté yo mona tona ba lineta noir parce que so longo lineta ko mona que oza yeti zomona. Donc boki ba frère na ngai ba sœur na ngai bino batu boza na kata muziki wana boza ba fana kwiti ba kulia bino ou soit bino pe boza ba ndoki lokola bango Jidel po abuma sege c'est que jibe muta pesi nzela ce que jiba pesi nzela te Jidel akokoka kokanga segenti akokoka ta muketi po sega zalaki pile petit ya jibe c'est que zalaki esprit moko po kanga obuma sege faut buma non jibe. Donc c'est ça. Il y a un monde à même donc Nathalie écoute émission moko boy Nathalie moi séquence moko petit na ngai CNN na pesi mbote. Ah moni CNN na kendaki sega budeka politika ketch moji bazana. Yo la taka ketch ka presse. Azobo c'est na que CNN na poto na biso. Azobo bloqué te na poto. Mais c'est ça. Et pourtant il y a ça le binengwana. Tiens na mutumo ke pas JBDZ comment ke peka ndengwana. Il faut quand même dire quand même que Jibaz a très affecté la disparition donc il y a Ségué Mignon. Elle a vraiment attristé. Donc il faut abomi mutu. Nécessairement quand même. Mais frère, donc il faut abomi mutu. Il a donné des moyens, moyens de déplacement, il me sali. Ok, c'est gars retrouvé santé na. Après c'est ba moyen. Nani pas au kufa kuna combien nani? Zulema. Il est très malade. Zulema, il est très malade. Ça Zelani. Zulema kufa abim ça va mongo. Il est très malade frère. Ngata bangle tasine pourquoi tu Zulema te? Zulema tikala so ba soin. Zulema il est très malade. Il est très malade, il est souffrant Zulema. Voilà, ce que vous avez dit, Koufa, allez, vous avez veste noire, vous avez une voiture, allez, vous avez une sima, allez, vous avez kundaye, vous avez honoré, mais si koyo, vous avez une pourquoi vous avez Zulema so ba soin? Na musaka nous avons musaka zonga kaka, tika musaka sa koli. Zomona, voilà. On libère quand on danser pour danser, mais simbelo bakisi. Mon en tout cas, le baki yango. Voilà. Donc c'est honteux. Et puis Zulema aloba yango aimbela mutu pesa mbongo ebele ayoka somo mbongo wala azana compte na banque de tel fait mukolo loka Zulema azana compte na banque de. C'est triste pour na mboka na biso. Azim mboka wana erreur asala ki apesa JB apesa ti le lo wapi yango. Na ba conseil apesa bango combien? Donc ba vivre na matolo frère. Yango la linga petit na ngaseleo tama loba penda zo telemela makama ba wera wana. Ba oui. Bon vous avez fanatique et on va misser frère balingara ba misser oyo baza bana miki baza ba naïf au moment ba quartier la tête to gende kinto zo ba fali wana baza na ba 19 20 ans c'était des petits garçons c'est même je ne sais pas si 17 ans tout monde donc au moment bana baza ba ignorant a to bise na bimana yo akondima tout ça mbongo akondima souci na yi aya poto si on gato na kota quartier la terre on a frère nazara na poto naza français tala ba image ya quartier la terre au moins attend toujours biso bazu welela ngala tela na sima zoma pamba tina zo mona ke elo bango bazo luka ngala za nango déjà nazara na poto nazana mosi na poto nazana bana na poto so pe na silike kane nazara na ke na ambassade de France na zongi atako biso na nazana biete bako rapatrienga zo mona donc ngala ndokela bango ne mawa au bazo welela bilamba nazalaki nango makambutu nazalaki nango na welela nini ya mon frère na lima les conseils que je te donne en tant que mon frère bana bazanga le côté frère ça so ça moi au laisse ta bana na restaurant mais marabango pour moni na Congo na biso na batu belé baza ba malheureux pourquoi aibi restauranté aibi parfumé moni aibi makambo bien té chemise bien té donc ngo moni baza ba proie et pas ya ba prédateur voilà moni les gens comme les JP les gens comme le Wera les gens comme les Kofi les gens comme tous ces gens là ils sont en train de maltraiter la jeunesse ba pimana bana wana ba détruire ba fia bana wana ba boma bana wana ba boma ba chege frère
bazo détruire batouana même na politique bazo détruire ya moni congolais oza la fanatique ya mboka na ye ya sa fanatique à politicien voilà pour baza aza muluba tam so poza mu Congo tam so poza mu Yaka c'est terrible parce que aza mu Swahili le ba guerre ba tribal c'est terrible frère boza ba patriote té au mona muto rolinga musique yo lingi les musiciens okufa pona musicien wana mais tu malade ozomona entre ta bango bazo bomba batu bazo détruire bazo bebisa musique ozomona na telle image moko neti mutuloka faire wana amatisi batu na podium bazo finga batu na podium na public frère monde comme na souka frère na public et puis finga c'est terrible on peut fali kuna pe yepe ndenge moko donc bozo finga na donc batu bazo finga kisinjora ayaka poto pa fingaka mission ya ngwana donc batutu o musique ndingu il faut finga donc voilà musique ya lelo ya ngaza collègue na binoté voilà je peux pas être votre collègue frère et puis ceux qui va fina bango komona ke ngana souffra ngana ndo beta makolo ngana yebi na makambo wana te je suis né en Europe même quand j'étais à Kinshasa ngana tangi pour ngana kena Kinshasa na âge à 3 ans frère natanga école maternelle ngana la poupette ezaki école il y a un haïtien papa moi na mami Loulouse kuna bana président ba otanga kuna bana ministre ba otanga kuna ngana tanga kuna natanga ba lycée Prince de Liège natanga na ba bombinière na yebi na makambo wana te na beti makolo même ba quartier belé frère na ki ngana go bango atona ki na koti quartier la terre musicien pe tant musicien ne ba quartier mso ba kino ne bango na ba quartier mso wana te ozomona donc biso ki bato ndaku ponini bakolisanga bien muketo zalaki nango frère balakisanga moi ki bourgeoisie c'est ça frère yango nazo senga na baninga na baninga bozolanda ngai ndiko nanga kolisa moi no bien voilà so ça na moi un cas oko que le six on a bandumba to na babasi o ma basi balimi satu mine papa tangi sabana na bekola bien ozomona linga mona lia bien et mo zota mona mimi na ville frère mona mona ta ville ozomona bane frère na so vérité batu belé na kini ba vérité na so vérité ouais ngasa na batu mususu ba ninga mususu to ke lia l'inter aya yo fo ya rapport lia ka l'inter ozomona siko meyoza na kini ubutemi na kini omoni donc c'est terrible mais faut beta katou ngala zeki na kini wa frère Nazara so bato bayinga ba Nazara na mimling Nazara inter na kemela café nanga pour okuta na bato bien yango bana na obe tangisa bana na bino bien atoza na mbongo te munu so tala bato beze ata muto apusu frère moi nazana mwasi moko aona mwasi mibale aona mwasi tanana na otomoto wana na batomona nazomona bawewa ngomoni ba sebele na kini tana ntuko ndi mutoza na ndeko nanga tangisa mwana kosa ni mwana école privée uzomona mwana azana ba camarade ya bien uzomona mwana kozala bien uzomona frère kala omi biso to bana mike yo yebi donc ça dit tant on a copine maman Rotuno c'est l'enfant de qui uzomona c'est ça en fait le loba mabala pe belezo simbate moto na nzambe a solola mabala belezo simbate pourquoi parce que mutu moko yobali a outi na pasi donc ye ayene ko luka donc il y a juste confusion donc il y a ko luka il faut mamali il faut donc il y a ko luka donc libale ko simbate yo mabala objectif mususu azana objectif mususu ko simbate frère o mona kako yo somaka bloka olia ngana fitaka loyer libala nini wana couple nini wana ozomona makambo eza na potoir na Afrique ko lobate ozomona yango batunaka mwana nani ozomona mwana nani yoke ko bala ozomona ata biso tontaki bana miki omoni frère ça dit que de frère biso ki bourgeoisie banda na bomwana biso moto luka na makasi omona boke na ba lupio ozomona boke luka ba fille ozomona donc ça veut dire que ba fille a bien ba camarade a bien so pour ce ata sozu camarade moko boye yaza mozangi yaye pa na yo po yaye ko lia yo ça a besoin ami yo ça a besoin amitié ozomona yo bazala la terme na bango batela relation ya jo relation na ye voilà tout ça c'est pourquoi nazo condamner bato bongote nazo condamner mboka na biso ozomona le pays va mal les gens souffrent mon tu c'est normal ça a besoin de relation pour bika ozomona pamba te a ebita o sa nengeni sa relation liate na mboka mon epesi passe epesi mawa ya yo zolanda ngai oli mbongo na yo obebisa ngona ba makango bebisa ngona bana na yo memaka bana na restaurant tangisa bana ba école bien moi na ta azala bien le quoi yo zalaki bien te moi na soka komi bien moi na pas ko benda yo na kombo na Jésus Christ. Voilà, donc ça c'était pour le dossier de Sia Ségué Mignon. Donc voilà, donc je souhaitais quand même que vous organisé
dans les calmes, dans la tranquillité et les kamalamu. Voilà, donc, toujours qu'il est rapidement parce que dossier M. Zalika à Liwa aussi. Amen. Il y a des Ronabisio, Christian Kimbukusu, c'était vraiment un ami, Christian Kimbukusu. Voilà, tu es banni depuis Kala. Donc, voilà, donc, sur laquelle Kinshasa, Tokuta Lanaye, Kimbukusu, à Tikibiso. C'est vrai que, bon, Liwa Naye Zalaki a annoncé deux jours avant. Déjà, à Koufa Ginanouté, bah, annoncé déjà Liwa Naye. Pourquoi? Tokomana. Bah, annoncé déjà Liwa Naye. Et puis après, ça les coups de vidéo pour démontrer la malade, mais quand même loba au centre de voix, c'est comme ça qu'ils cherchaient il était très malade. Et puis il était vraiment, et puis avec un état vraiment second. Net muta langue, mais à langue était, si vous faites mis son aïe dérangé parce qu'il y a plus de problèmes à diabète. Diabète makasi, diabète makasi, il y a c'est que problème à diabète. Christian qui bouge diabète, il y a aussi un autre émission à Koufaki, à Doula Zaiko, à Koufi, diabète, les sous, et bêta qui est ma case na Kinshasa, toujours diabète, il y a un problème à diabète, il faudra qu'il y ait des sous l'île, dans la serre, la Bernadette, à ce qui prend un diabète, à Yébi, c'est qu'il faut tout sensibiliser à combattre, parce que ma gène est belé. Je dis bien, ma gène est belé na Kinshasa, on couvre la maladie de diabète. Rien à faire. Parce que ma sangle est qui, puis diabète, on a banon dans tout le batté, ou surtout comme le niveau mon traitement peut malheureusement à Kinshasa. Pas problème à traiter, ils ont raté. N'importe où à la limite, à traiter, mais aller ceux qui va zuyo, va traiter au fond. Mais na Congo, diabète ça toujours pas de billet, bah koufaka, bon c'est les mailles. Vitalo. Ça dit que c'est trop pour diabète sucre les qui. Ça dit que bah mission na biso, ça dit que tu as 3 missions bah koufi bah la nani. Problème diabète. Ah, tu as condoléances à la famille. Il y a tout là. Voilà, donc Christian Kimbukusu, Akoma qui est également serviteur de Dieu, frère JF, je crois que tu solo les Pimbala Mingi. Vraiment, mais nous sommes tous à Bengapé, tu solo là. Alors, on a souci sur les potes de Yembanaye. Ah, franchement. Alors, dis-moi Christian Kimbukusu, mon frère, c'est vrai que précisément Mawa, surtout que rumeur et bimaki, mais Koufa qui n'a noté, des jours à Koufa. Frère, nous nous roulons pas. Christian, quand même, nous avons haut et fort, Baboumi et Kobuma. Oh, frère. Ouais. Je vais expliquer. Baboumi Ndengini parce que tout le monde qui Christian, à celle qui est sortie médiatique, à celle qui vidéo, il y a Lobaki. À Lobaki, Kofi Abengaki, à Pessier. Maïkalamba, habite petit nanga, yozo ya souté poane, coup petit nazalia, habite au côté, habite ba PC Mike, ok mutema pasi, habite menga kudu na tiki miziki wana, pona landela bino, nzobe bino boza kuna. Adino ça qui on parle de marabe belé, ya ba jibé, ya ba ya ça ba vidéo, et puis puis abungaki, après zongi abelaki, alobi ke ta bazo ko attaquinga. Et ça ba YouTube, et ça nga clair. Habite la bazo nga ba bomanga pour na makambunga na lobaki. Alobaki yango. Voilà, c'est qu'on a le basé pourquoi? Voilà. Parce que moni nzamba zo ba boy soko za ni chaud ni froid à vomir yo. Mais nga nazolo bango pe amnaye ekipa nzambe. Voilà. C'est da komuda amnaye ekipa nzambe. Mais sikoyo tellement que à komaki pona monaki bukol mususu à celle émission sur makamba sokoda bambongo sokoda ba réunion nabi mais au moins sikoyo place ba ko zoyer yango wana parce que dio autant au dénoncer bato mais bato zo ki na bona sokoda wana mais bato na bangote après les choses ça qui vidéo mo lobby que a ça la partie politique na yi. Mais attends, tu es un homme de Dieu, au coup qu'il n'y a pas parti politique. Candidat aussi député. Voilà, mais pas tout le monde candidat mais ce sont des sorciers. Bako zoyo. Tant vous critiquez côté, mais kuna bakuta la kana butu. Bako zoyo mon frère. Au monde c'est quoi? Donc c'est ça. Et puis au monde il tango bateau ba publier qui est. 2 jours avant voilà. Bah yebagi que ici ba boma qui. Pas besoin accuser plus Fabregas, faut que publier qui en haut et puis arrêter qui en haut mais comme vous attaquer, bah que non sud nango, Fabregas. Ta rumeur en bimi et ça les choc, il y a un moni à Fabregas, frère Fabregas azambanda ya Cindy. Frère voilà. Pembe na pembe. Et puis oyebi mais au jouer kaka rôle nos joueurs na oyebi ba benga biso oyebi Fabregas ba benga biso voilà dans moi si avié ou azana poto bakabwana ayebi que Fabregas azambanda ya Cindy. Voilà, donc tant Fabregas a publié ayebi pourquoi publier
Vous mon frère, nga ba petit to na banga na bango te frère. Vous mon bango baza batu moko ba pesa ka batu mbongo ke langa mutu wana. Bango moko ba ko ya ba ko tika la ko ya te pona buka mukimiki. Yo bien très bien. Vous mon frère, les batu moko frère nga linga bango te, ce sont des fils du diable. Vous mon, tu as publié abi ke si baliaki. Yes frère, c'est sous partie ni yaliaki. Allez l'itama peut-être besoin d'informations aussi quelque part parce qu'apparemment même médecin déjà au moins ceux qui va lier déjà frère mais nous associés va lier au nom de Jésus va lier au na combo Jésus Christ donc par exemple au moins aucun hôpital docteur biga a mona que si va lier qui a ko si qui se faut bozongo qui pas bien que si va lier qui déjà ko bini sabino voilà docteur so ya ndoki ko yeba docteur ko ndoki ko yeba ozo mona frère donc c'est ça frère nanga yango faut ko keba yango faut ko keba yango natangi logo mon frère dans Ésaïe chapitre 55 dans lequel on a verset 6 et je vais lire au nom de Jésus-Christ yoka frère cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve au mon frère invoque-le tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner nous abalembaka ko pardonner ba tous tes frères babi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve là tinini tant nous allons na bon moyen tu mina nzembo frère Luka Nzambe tika mabe au mon frère biso to tika musique mokili on a frère to l'équipe ba mission e belé na makambo belé ozomona mais to tika ngona kibolenge nyonso pambate ko sela Nzambe leki nyonso frère omoni Nzambe mtabate laka lelo biso to kufi ata lelo c'est que Nzambe mta permettre omoni neti omoni dakumuda Nzambe mta permettre parce que il était un pied dedans un pied dehors azepe na kata badim ozomona azepe na kata ba église bâtiment mais il na sela lobango que dakumuda il est de Dieu na lobango déjà dakumuda il est de Dieu mais est-ce que environnement ya bonzambe nde e permettre azala na bato tant aux dénoncer ba mission na mais ba passer aux zana bangwana mais ce sont des fils du diable alors dénoncer pas ba passer na ba passer pas aux dénoncer bango mais azo appelle ba passer mususu kana église bâtiment aux senga pe ba dim veut pour na mona na le bango aux mona mais bato aux zana bango ba sa bato moko mais ce qu'on Nzambe ako ezali quoi faire tout tengi mona Moïse a désobéir na Nzambe Nzambe bine so na rocher et bien ça mais yaki a beti rocher aux mona maman Nzambe sa nini azu molimo na tant azu molimo na ye Satan a réclamé a kangi molimo na moye le kate Nzambe a dépêché ba ange ba ki ba poni parce que Nzambe tant ozo salele déjà Nzambe au petit côté dit amen amen yamoni dakumuda malgré azalaki na bato mabe malgré asalaki babiloko to azalaki na ngwala mais Nzambe ako récupérer molimo na ye pambate asaleli Nzambe a dénoncer pe mabe a teyi pe bato ozomona Nzambe ako récupérer âme na ye c'est ça voilà donc vraiment ma condoléance encore une fois la famille Kimbukusu Eti Kimbukusu Serge Kimbukusu Serge mon ami Serge Kimbukusu la famille Kimbukusu Dorine Kimbukusu ma soeur Dorine en tout cas ma condoléance ah oui certes ce numéro na qui pesa Christian voilà donc c'est ba na petit na bango mikolo comme comédien na qui un garçon très intelligent intellectuel au moins ba comédien bon dans la succès ba bema beoyo ba komaka basi de bango ba ba succès voilà donc ça c'était les deux sujets tous là qui nango ba mbote quand même mingi na ndeko na biso en Afrique du Sud Rossi Christian Bachalet le Big Bash donc en Afrique du Sud Picho Pacho de Norvège va mbote belé fait au comment la souka peut-être pour la aussi ça je crois qu'il y a un sujet moko oyo ya mawa mais quand même il y a ka batu côté à bango attention faut keba qui comme donc mabe et surtout pour la diabète keba na l'alimentation faut keba ba mela surtout ba biloko ya sucre trop à un certain âge il faut laisser je crois que ba to mingi ba bossa la ba yebi en moto ba royeba na mais moi négligence na publier diabète ça vraiment grave très grave la première vidéo moko ya maître John Monzali na PC Mbote maître John a salaka le moko vidéo ma lobi ba congolais belé bazo kufa na ba AVC ba congolais belé ba diabète mais pourquoi frère congolais alingi sporter alingi kotokate congolais alingi mela biloko malili bière jus ma ya malili penza et puis congolais ngoli ya biloko mafuta zuma na mafuta alors tout wana moni et au sala ba graisse na makila na yo
Hormone après ça la cholestérol après ça la boule. Après mon makila moyen est traversé malamu ezate place que ça la AVC. Vraiment maître John que Dieu te bénisse. Vraiment conseil on a nazo comme vraiment considération et puis na partager qui yango. Voilà, il y a un monde ranga ermoko na tia ba vidéo ezapona komila kisate. Non, biso bana nzambe nyos to sala eza côté ya. Nazo la sabato nazo sala sport, nazo kima, nazo toka, tant ozo kima ozo toka frère, ozo dégager babiloko, tant ozo tambola libanda frère, ba respiration, ba voiture, pollution, ozo respirer wana frère, ezo que ne sala ba dégâts na ba santé. Et on de konanga linga sport et puis faut zala netinga ba week-end, ba netinga le banda tourner na l'été. D'autres ans donc ça veut dire que il faut pour ça là donc tant journée vous voulez noter. Moi jeune quoi. Moi jeune moko boy. Ndeba ko sala batu te que sataki mate, sataki marana kombo na Jésus Christ. Tout genou fléchit au nom de Jésus Christ. Au moni. Voilà. Donc et là ils apprennent la santé na yo. Nous tant on ça ko lié à tes frères. Moni. Tant on ça ko lié à tes. Ozomona sikoyo donc organe sur le cabilo Garoulia, ils ont puisé. Donc ça dit ceux qui malades, ils ont puisé ma maladie. Et puis le cancer et bika pour montrer à quitter. Ils ont un cancer et cancer et bika. Mais ça, aux domaine à diététicien. On n'est pas vraiment spécialisé dans go. Mais il faut savoir même docteur, même technique parce que on va couler mais il faut qu'on couler na hernini. Voilà. Puis couler également. C'est ça. Ce sont des choses parce que comme vous manzala pèse à mon mabé. Non, frère. Oui, parce que ça pendant longtemps. Ça pour la santé frère. Et ça pour la santé. Que ça na taille bien, que ça na santé bien. Déjà mobile, ils sont à 50 ans, déjà même à 40 ans. Mais le roi lait, le roi fromage, le roi saucisse. Il faut tika, le roi missouni, il faut tika. Voilà, légumes, nini, c'est ça en fait. Quel reste pour les diététicienne. Mais allez domaine mon rose, on sait l'émission spéciale avec Bernadette Lille. Bernadette dans la mission de Lille. Azali vraiment la domaine wana à cause oui obi ke logo na lingara sœur Bernadette wana ou ça que émission mo na a lobelo mo abi basi e belé ba congolaise ne ba boma mibali na bango voilà dans l'émission voilà donc tant ce que na lingi yo azole melo yo donc okimita so mo sina ndako ko na bilubu nzoka ezo bemela liwa mafuta ngato na teke bio na bi maman Françoise l'émission ma bilubu ya hôtel on va quand même conseil non on l'autre quelque chose voilà. Frère, je n'aime la chair de poule. Nous avons pas la chair. À partir de la chair, on a frère, na tika makambo belé. Voilà. Ton son est sur cette émission. Je crois que c'est important parce que dans la zone des gars, diabète, des autres là. Dans la zone on a bâché na biso banga. Là on a créé. Et là la génité, du doigt de la génité. Dans la bâché parce que dans jeunesse parce que bon bazo kufa bâché sur ta voilà, c'est dit que tout ban la jeunesse. C'est dans la monde la Kinshasa ba parce que la masanga la niveau moko. Mais c'est quand même grave quoi. Pour ça concours à Gomela, ça dit que t'as quasi aussi tous les jours pour t'amener là. Whisky, tout ça là sucre na carte. Sucré, surtout à sucre, ça dit il y a homme de alors ma. Bolia ka penga dia. Attends 2 par jour. Attends moko par jour. Ngalia kangadia. Par jour faut lia kangadia dia. Ngalia de bomaka sucre na nzoto. Faut lia kangadia de bloka bololo. Voilà. La café noir sans sucre. Sans sucre. Voilà. Il faut que tu diminues le sucre. Café peut belleter. Mon coca dans la journée. C'est ça, frère. Et voilà. Dieu donne l'intelligence. Nous avons renouvelé l'intelligence à moto. Surtout, pour l'intelligence du monde. Intelligence et puis, nous avons ça là, ils ont bien pour la santé. Fruit. Tout le monde, on dit fruits. Fruits pour la banane. Il faut manger des fruits, pommes, bananes et puis fruits na fruits les logo pommes vertes, pommes rouges na logo tout le monde banane, raisin rouge, pastèque. Tout le monde, mais yo fruits de lingité, beaucoup c'est moule ta compte. Tout le monde, misuni, ngala comme ça missunité. Tout le monde c'est quoi? Voilà. Bateau, il faut que misuni. On va goûter, na makolo ba goûte. Voilà. Merci en tout cas mon frère, merci Nabat. Il faut que battre la pour nous battre là. Donc comment la souka vraiment cette émission frère de Basuka ça peut verser moi la souka. Et on a Marc version na lingango mingi Marc chapitre 8 donc là on a verset 36 et je vais lire au nom de Jésus Christ c'est la verset qui te co. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme?
Donc voilà, au lika bat matu vu tout le monde lelo, même ba TikTokers c'est belé au monde ba simbi ba kisi, au monde pour base la beaucoup plus suivi, surtout dans les Camerounais sont ba benga sur vitesse noire. La vitesse noire mais na beaucoup bazo critiquer ma bé. Tout le monde donc à cause de ba pardon parce que la vidéo beaucoup tu as bien un comédien moko be Camerounais pas au Kufa année passée je crois qui nous les et moi avant Kufa alors ba vidéo dans Simba ba tu belé bénémé pour bolingi ba mona bino bolingi ba ye babino bolingo to la mitu kacher mais bon c'est le cas petit na ngai tangi bangala omoni asomba ndaku aboma motute asomba voiture aboma motute asimbi kisite kaka musala fait tangi to benge papa syndicat ozomona donc c'est ça en fait ozomona azana ndaku nena mos na ye ya kitoko mama Violaine kimia na bonzambe na bana na bango c'est ça bien aimé le Seigneur bolanda asantol bano ya biso po biso tozali awa bolanda ta exemple ya frère Tangi okosoma nonda kuno na musa ndaba ba olia na mutoki na yo frère Lima wa abimaka tombo nga fait un moto sur à 4h du matin to so na frère Lima ozomona c'est ça mais au monde na bana bazolena na restaurant yo ni convier mais il se réveille à 4h du matin. Yo lingi no sala te surtout ba jeune lelo au bon ba comment ba luka ba fali mucho on fali te on fait héritier donc akobina na image à motu to alia kaka ozomona kolanda na sima ko komisa ko sukola ba sapatu donc c'est terrible frère c'est terrible n'importe pas jibé ngana kutana batu mona nzela on dit jibé moni okole mutibolo kola wera ozomona donc batu bazaka ndengwana mutimso komane kofi mais siko yo to moso ozomona longa kofi même kola mona kofi akena pas ozomona original mobile na ye voilà ça là yo moni ce ko imiter des biso pour la zoba imiter moi comme j'ai imité Christ imiter kutu biso comme naturel le quoi ba biso tika mande fois pembe yo yombo be yombo donc oza contre le fallait kufono kasiti ndaba ngo koma mukolo yo limité be yombo po bimagene ngala za na moko na benga viete tonton oh alingi ba benga viete kana ba petite fille habite JF tonton kabi ya bona dabota côté na komboni ya frère na ngai ba sœur rebelle lelo ko kene ba Dubai mingi ba sœur rebelle frère ba koma otika même ba bolimbisa ngai ba sperme ya bibali et comme on tekama on ba jeep na ba kini kuna na ba jeep musana ya teka ba sperme et comme ba cop on ba ville wana mais na tout monde na jeep nous sommes pourquoi bolungi ni misalate bolungi vie facile ba garçon belé ba comme na ba ko bimana ba ninga mibali ba fait belé ba ko na ba ninga basi pour bolungi vie facile OK na kini pe misaleza so e batu basana kini banane batu botaka ba village au monde ba baza na ba hôtel zomona na ba intero ba na besoin ba te misala na ba intero ba mimiling mais zomona mwana kini mwana bandal mwana mbinza yega soit que mikili toko kaka donc biso mona la pasi yango Zakaria lo beloko moko Zakari na kanga likamu Zakaria lo ba frère abi batu bazo détruire batu porte batu kini za batu poto comment yo frère il faut foutre la mutu loyer il faut rentrée scolaire yo donc malade yo donc yesko na musana kini nini avant na neka azela na poto ozo comme c'est fainéant vraiment Zakari na sepela na langage lo ba na bokata pato botini langage Zakari baba baso et pesi passe pesi mawa bokende misala muto kolia na mutoki na ye na mukio kozwa yango nde okolia na ndenge nzamba lobaki na kombo na Jésus Christ yango moni biso tozaka ba incorruptible pas battre tozana biso oko corrompre biso te to kindara misala to bukaka mikongo na biso et puis to vivra bien mativi pesa nango te besoin pesogi ba immeuble so tozana on peut besoin te ozomona et puis tozolo ba voilà ndeki to mona ba so ndeki ba José Nzita na fali atenga mbongo donc nous n'a pas besoin fali comme kotini la mbongo te na ko dénoncer na ko silikelo babe ko fi kotini la mbongo te j'ai pas besoin de mbongo na bino biso kinda misala ozomona ngaso na mbongo te na osenga frère Limia na osenga frère Tangi biso nous on vit comme ça on a besoin mbongo batuté to senga pe batu mbongo te que Dieu vous bénisse séparez-vous na bato misala mabe bazana mission ko boma bino pour bana besoin ba pouvoir ba politique bana besoin pouvoir ba mission bana besoin succès ba homme d'affaires bana besoin ba faire mo gene liboso sokoza gube sokoza euma ba oleki so frère donc kangama na Yesu akobundela bien aimé le Seigneur que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci en tout cas, mon frère. Merci Nabat Oyo. Bolandi biso à travers le monde. À très bientôt dans le prochain numéro Boutique Malamu. Ciao. Bye.